Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Ibukasa ikatanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata bandundu tosangana. Mosina mosangi biso nyonso. Mona tamba Congo, ouais. Makasia Congo, yeah. Mabina Congo, chante avec moi, Mwana Congo, yeah. Mwana Ilongona Isue, Lolenda Congo, Congo, yeah. Sona Congo, Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Kota la voiture pour la nini bazo ça la contrôle kotoyo ozo kota na voiture nanga pona nini ozo kota na voiture nanga pona nini non okoti na voiture non mais nalobi ozo kota non mais ya zo kota na voiture nanga pona nini non mais ozo kota na voiture nanga pona nini non mais ngana tuni okoti na infraction nini akoti na voiture nanga non mais osala contrôle ya permis ozo kota na voiture nanga. Non mais c'est simple, nga la tourni. Et ça contrôle il a permis tout ce qu'on a quatre voiture nanga. Non, na lobby boye, contrôle a permis de ça ma sur place. Pourquoi Moupandi? Non, na lobby boye. Contrôle il a permis na nazala ba document nyonso. Non, à côté de la voiture nanga pona nini. Bonjour. Mais respect. Ngai eloko ezotu nanga à côté de la voiture nanga pona nini. Na sengi au respect. Oko pesa nga respect so solo na. Oui, yango na oloba. Merci, ça va. Oui. Vous avez document d'ailleurs. Apesi, na pesi permis na pesi. Yelango sur la chef. Yela permis ona. Le chef neni ozo intimider ngai tene. Mais nazo comprendre te azo intimider nga zo imsanga ke pesa permis na lakisa oke oza chef ozo intimider nga toni. Na contrôler na tikoki. Mais pourquoi ozo ganga? Ozo ganga pourquoi? Ah. Nous sommes aussi n'a permis na PC contrôle technique yango carte rose yango siko carte rose yango mais siko elo nini ozo luko gagner ngana zo tuna pourquoi continue na voiture nanga on continue na voiture nanga pona nini oh papa oh chef yaka nanga apesa ngai document mais nga na lobby bozo déplacer nga pourquoi c'est un contrôle aléatoire bozo linga contrôle mais pourquoi bozo déplacer nga oh mais nga nazo comprendre mboka ote pourquoi ozo faire déplacer ngai nazo comprendre jusque là pourquoi nazo déplacer nazo comprendre pourquoi nazo déplacer tisikoyo. Non, nga na pesi clignotant papa ti nazo ya na ebiso ke nazo kota boye nzela yango na za fait vert yo ebisa clignotant continue o télémisi nga ta na ebiso nazo kota boye o yebisi nga bien tozo contrôler permis na pesi yo permis et comme que o clignotant continue pourquoi bolimbo créer infraction ozo sala contrôle na mikana nyonso pourquoi bino bolimbo créer infraction pourquoi nga nazo kota boye et puis nazaki na bo interpeller nga na feu rouge nazo kota boye ezaki pe ouvert na ebiso nazo koto ebisi na permis na pesi yo permis siko ekomi yo clignotant continue pourquoi osolo ba ngabe na lo na sisi oloba l'interpeller avant pendant et après hein code de la route c'est universel même ceux de l'état tête à tous la code de la direction ça sert au tel mais na tanyo na pe na boite na télémaki te non mais tant ozolo ba c'est comme si na télémité oh loba kasi papa na zo yoka yo osolo ba na interpeller na bande d'obligation na bande d'obligation quand interpeller asa ça sert à quoi c'est un document de bord na kata document na hôtel la première mise en circulation pendant avant et après na mon première mise en circulation de awa. Et ça 2020, c'est 4.
Non, mais nazolo baboye. Non, boye. Contrôle oyo salingai. Basalaka contrôle ya mikanda. En cas de fraction, yo salela ngai contrôle ya mikanda pona nini. Bozo sala non, bozo sala contrôle ya permis to ya mikanda. Non, mais yebisa ngai non. Non, en cas de beba ni ozana droit ya retourna ngai. Ngana sali mbeba te, mbeba nini ngana sali. Excuse. Non, mais ngana zo tuna mbeba nini na sali po tuna ngaba doki. Contrôle technique, tu as un contrôle, il y a permis. Non, mais contrôle technique yango wana. Non. Tu as trois contrôles. Tu as même l'eau na salité. Bala moko. Papa, père, na rendez-vous na 13h so na ratango eza mabe makasi po na nga. Na za rendez-vous na 13h s'il vous plaît. Na rendez-vous na 13h. Ngai naza posa eloko nini akangeli. Eloko ngani ni ayeba. Et c'est notre au télévision la télévité. Mais respect à bandi nini na zena bandi o ngana zo kende. Mais na zo comprendre te bo expliquer nga réellement na salle infraction nini. Mikana nini o nga zangi. Oh, contrôle technique yango yo. Assurance vignette ça te. Ah, vignette nini. Eloni na lobi boye bazo contrôler permis de conduire na autorité na papa kwani bolinga bo créer mikanda. Mais nazo comprendre pourquoi bozo créer. Nazo comprendre pourquoi bozo créer les fonctions au créer. Nazo comprendre solo la kende petit na na tonga les botanga sala ah bon ba ngana lobi boye pourquoi bozo créer les fonctions. Bon na créer combien? Si on a créé les bangos moko bref. Combien? $70. Nana $70, tu nana $20 ba pesi ngana ki. Non, il faut pas que c'est là mikanda na après na pesi na pesi. Te nana $50 te. Bon mon abi no moko non. Merci. Te nana $50 te nana $50 te. Ça mikanda. C'est la bande de ma pesi ngai. Donc, la donne la pesi à bien après. Attendez qu'on a muluba, yaka. Na pesi nga da document nga kota suna voiture pour nani. Pas de document. Document yango. Ngamo kuna pesi. Ma. Ok. Ok. Non, côté la boue, parce que rendez-vous mon urgent s'il vous plaît. Nazo kende boye, na ok na fait safe place bachara ba empreinte. Alors rendez-vous ya visa. Bafundaka bamba bata renseignement bafundaka ote basimbongo na balabala batiki batu comme asi document landé to atiko liboso bamala tika to okele be na batiki yo baluko so mais ba otika nga wapi vraiment liboso yo na ndé ya za document te yepo to tika document to plus absolu document batika batu limisa batu te yo yebe amo ozamu kimona kini akala to kende wapi ya otiko zo zo polele bata bele bakini na mikanda zela butanya mais on est lobi ya otika nga sikonde wapi te to kepo moni nzela oyo azomemanga wana eza nzela nga nalingi nzela wana te azomemanga wapi azomemanga finalement wapi nazoyeba te nga naza na rendez-vous boye na ville nga nazokende na père naza na rendez-vous na tikali na 15 minutes. Oui. bosalelanga vraiment tosola rapidement naza na rendez-vous na 13 $815 ya nini naza ba document nyonso nazo comprendre te lo nini
tu le fais certifié le contrôle technique au gouverneur. Non, mais contrôle technique, c'est un son code hier. Attala. Ah. Mais nous avons compris que et là, on va le dire somba yango na sombi contrôle technique. Ah, mais nous avons compris pourquoi vous compliqué. Nous avons un rendez-vous na 13h30 s'il vous plaît. Ah. Tala rendez-vous na zanango. Nous avons un rendez-vous na 13h30. Kasi nous avons un rendez-vous na 13h30 s'il vous plaît. Nazo comme nazo senga bino s'il vous plaît. Nazo senga bino. Nazo un rendez-vous na 13h30 s'il vous plaît. Si on a raté rendez-vous, ils ont ma bé makasi pour nanga. Nazo un rendez-vous. Ah, 30 $. 615 $, sur la carte. $615. Naza ambongo musute na kana oyo na ambongo musute na ambongo musute. Oyebi na ambongo musute. Oyebani petit na kama tebe ne ko me kota na kati. Yango simabe. Beza fini. Kota na kati. 22 ne ko 30 $. Naza na ambongo musute. C'est bien quand on colonel zonga sima. Aider. Baninga bazo ya boy. Awa. Bawewa bazolela phénomène Madeso bana. Madeso bana oui. Madeso bana oui. Mais Madeso bana bapesa bango déjà gouverneur de la République, gouverneur. Il y a biso ya mboka déjà apesa bango Bumba, Daniel Bumba apesa bango déjà itinéraire na bango na makam na bango nyonso. Le bibino tracasserie les makasi wewa akofuta ba taxi tout membo ozokanga bango na nzela. Quand vous parlez de taxes, taxi to bandi yango. Mais nanu to sollicité. Nanu pe baninga oyo to bengi ba wewa bake basombi te. Même ba conducteur oyo batikali jamais kosomba yango. Lelo soko tuni conducteur besanga permis de conduire. Est-ce que ça nango? Exacté. Peut-être sur 100% au commun a peut-être 20%. Donc nous surtout ana yakaka ba busoba. Voici les conséquences quand le commandant suprême a pompé, ou a pompé à Liboso, a pompé à Nibali. Comme vous disiez, un officier supérieur, major, qui ne sait ni respecter ce qu'il porte sur ses épaules. C'est triste pour ce pays. Vraiment ridicule. Bonjour. Excusez, nando kende nani te nando ke ba ibi ngane mbongo na ngati na soka bila ko kabila hata 1000 francs. Non. Pardon. Sasa mbongo tomone mkujashi banda tongo. Tenga taifa. Ah. Banda tongo toza mkujashi kabo ifilie zo. Tenga mkujashi sabu kuto kapelo ataki. Bwana famille na na mona mbele biso nde to bitira mituka wana to tira mikuna biso to yena mona nde. Tu comprends? Ouais. Ah. Nani zabo de bateni. Ah, ko ede ngate. Ma famille aime soyo kite na mbuteye batato bakabaka te banga ta ko nde to tira kuteya. Ah. Bango nde bazana mituka na bango ebele to nde kuna. Senga ta champion wana. Merci beaucoup. Mama na maboye makolo na ko kende. Mukolo moko te na yo kabine ko faire louer mituka wana. À la place de versement illicite d'argent, le général Israël Cantou attend de chaque officier l'arrestation et la présentation de délinquants, autres mineurs de troubles, dans la capitale. L'ordre est donné pour réduire sensiblement l'insécurité à Kinshasa. Au lieu de l'accentuer, a-t-il conclu. Vous qui disiez que Amieshki attaque Artisage, ils sont là. Vous les cherchez. Il y a même le piment là-bas. Alors, il y a les piments. Ils sont là. Vous cherchez Carissage. En général, moi, il va manquer pour la population chinoise. Il y a beaucoup de konti à Kokamba Bango. C'est le mini na parents, bana, en général, on a fait. Bato de mingi mpona yo ndeko pandisango na motuna na yo mpona population ya une province ya Kinshasa nasengi na bango beaucoup plus collaboration
police oyo tosalelo ezali police ya proximité mosala kosala biso na bango donc batikela biso moko te soki likambo ezali kaka nde bamisala kobenga babenga kasi babenga na makambo eza ya solo babenga mpona kotukisa te basolo batukisi biso okomona biso kuti kozala mwa mpasi po transport mpe ezali gabe ezali alors kosenga babenga biso na makambo oyo esengeli kobenga mpona baparent aza parent na ngai oyo nangotela nzete ota ngai mpe babenga bana na baleki na ngai bakolutu na ngai baneve na ngai baniese na ngai baoyo nyonso bayebi ke baza na kati ya mboka Kinshasa nazorapele biso moko moko engumba ya Kinshasa eza na bakonzi engumba ya Kinshasa etambolaka na mibeko tosa bakonzi ya biso tosa mibeko na biso tokotambola malamu soki yo kose mettre en marge ya oza extravagant oza insolent indiscipline na bakonzi nakoboya kobanga vitese ya mboka okutela biso na nzela donc toza na ngonga mingi te vio tozovivre lelo tobikala yango malamu tokuta banda kala tokobanda lelo ti tokoma le 15 ya mois ya juin nalingi mwana nyonso oyo aza ya Kinshasa tokutana bakombo awa ozali jali neve ozali cousin ozali petit frère tokozali grand frère mama mpe papa totambola na bomoko na kotosa mibeko ya mboka na kotosa bakonzi ya mboka voilà eloko na kosenga yango wana mpona biso polise bokonzi oyo korepresente conseil général biso awa na bosembo tozala loyal tozala fidèle et tozala vraiment exemplaire. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Maman, papa, maman, eloko ezobangisa ngai ata mutu nazwini mutu likambo twaza kopotele plainte ezalaki tule biro batumbi na boma papa bino beza kofunda bato moyendeka likambo keleke porto plainte okokusi mutu wapi abiro nyonso ekei abiro nyonso eziki babana motoka te Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, tapez les mains.